Hey, 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 mama Nzambe o. Les bosses, Zambe na yo, bisa peto so Zambe la kona yoke na bana poto maua. Kobozo beleki, eleki, eleki mingi. Nzambe o. Salut, chers amis étrangers. Où est Zabor Civilize, la R107. Nena Koboya. Tolobi toyaki pour la vérité na kati ya monde internet. Lelo tokolobela mombebele tozali awa. Tozolobela dossier ya doublé de billets. Tolobela no makambo bakomona komosala bandeko so komona na kati ya state. Eza pasi mpe mawa. Surtout maka bakambo ya billet. Osomende ko billet. Na 850 dollars to pe 950 dollars. Au doublé yango so il faut 4 et komi so qui paie 4500. Tango ndeko akondima na kini akomi na poto yo komisiye o papa deker o mama deker ndeko akomombu to mpe esclave na ndako na yo yango nde toboyi bo civil aya mpona verité makambo wana bobuzoba ezotela bandako na bino. Après soki ndeko afuti te o bengi o président ya communauté atala makambo oyo. En tout cas, chers amis éternels, c'est dans notre minute oyo. Fala bako na zo ngai Elise Mukana na patrona. Azo ngai. Makambo sali soni surtout à poto, surtout na state. Surtout na Illinois. Ba ya oso na billet, ya soko multiplier billet. Yeba peke.